bakokuta na bilo lisusu bino batolanda biso na 3w.news.com na baye oyo balanda biso na lokolo ya motu eloko mo lokolo ekotambola ana centre ville kotuna bandeko bapapa bamama bapapa bakomi kolela mingi bazosala epa bamindele bazopesa bango pasi babisusu mpe bazosala epa bato moindo bazopesa bango pasi tozoyeba te babino mindele babipesa mabe o moto moindo amute mabe tozokela kotuna bandeko na mundele na moto moindo nani oyo aza motema mabe donc esprit mokare ba donc na aza po esprit yana oke kotuna bandeko mundele na moto moindo nani aza motema mabe papa tozali kotambola kotuna bino bana mboka tokomona bato oyo bazosala epa bamindele bazolela pasi o mindele bazonyokola biso bamindele baya mitema mabe bato mosusu baoke kosala esika bato moindo epa ndeko na ye mutu mwindu alobi nini bato mwindu mpe bazonyokola bango baza mitema mabe yango tozotambola kotuna bino bandeko nani oyo amutema mabe mutu mwindu to mundele yango na ye kotuna yo. Merci maman pour la question. Muindu na mutu mundele biso na soto zana bato zana mitema mutu ya malamu mpe azali na mutu mabe mpe azali eza mundele eza mpe mutu soto sali différence entre mutu muindu na mundele eza mapasi po kosala mundele aza bien entre bango na bango mundele baza baraciste baza bango na bango bayokana bien mundele awo ide ndeko na ye mundele bien mais mwindu aza mutema mabe akofe souffrir de koné mutu zomona ndele aza bien parmi bango na bango mais biso bato mwindu parmi biso na biso bato mwindu aza mitema mabe na ndenge nini mutu mwindu aza na jalousie makasi mutu mwindu alingi te ndeko na progresse mutu mwindu akopesa opportunité même pas ndeko ya ye propre frère na ye babimi même papa moko mama moko apesa opportunité pour aujourd'hui jamais asa la honte somona jalousie eza makasi na mutu mwindu sorcellerie bondoki eleki makasi na mutu mwindu ok eza le contraire na mundele akolika jamais amona ndeko na ye mundele asouffrir partout omona asoba mundele bakutani omona union moko bazala nango amour moko bazala nango entre bango on dirait baza même père même mère. Or baye koya bakutani mais baza na amour ya kosakana te oyo akopesa moninga ne pasi oyo akopesa moninga ne ouverture bazo dans quelques mois so ye na Afrique awa akomi patron akomi milliardaire parce que ye akuti moninga na ye apesi apistonne ye apesi pasi abinota okufosa bosala mais eza le contraire ya mutu mwindu jamais akopesa moninga na ye opportunité po abonga somona tozaka olingika yo ozalaka yo bato baya bato nyonso surtout famille balandaka kaka yo bazalaka nsima na yo baya kosenga kaka yo lelo aye mwana kufi olobi aye mwana maladi ole ozwa opesa bango mwa oza occasion opesa wa misala opesa wa makambo ebele basala po bato nyonso bazala bien rien yo olingi bato nyonso tobaya nsima mwa motema mabe ya mutu mwindu aza motema mabe koleka mundele. Merci papa. Na mundele na mutu moindo na mutema mabe. Wasi d'abord bandi mundele na za mutema mabe. Ndele mabe. Ndele mutema mabe pona bongo bazoya makambo na biso awa zo simba te pona bango mindele. Ndeti dernièrement ba oti ko sala ba système ke ba mama marché pour le système italien ba mindele ba motika ba biloko ngo ba oti kasuna détail. On les a rakouba pe ka biso ba congolais. Maintenant normalement ndele abi ko pétaté à mutema. Merci papa. Ndele lelo soki azo privilège ola nini biso monde topesi appui. La place mundele directeur ezala mutu mwindu ata tanga na ete bazuka mundele bache directeur poka na poso lelo extraction kozala mundele mutasali mabe lokola poso wana eza nécessaire bazuyo mutu mwindu ndeko na yo basere yo mundele apesi mwa epakolami ya moke babwakisi mundele yango alaka toujours excès de kopesa mundele pouvoir yango bamakambo yango tu mutu to azokomaka motema mabe
donc il faut que bango bien que ba mindele baza mabe uta bokoko na biso ti ba souffrir biso ti lelo lokwa biso mo tozo na ko changer te mundele pe moi pe aki amikitisa ezate toujours azana honneur pour nani uta la bokoko ba konti bazo mataka mindele ba mataka mundele elo ni mundele danger sala ga oyo ba comme ti na niveau ya ko mataka mundele au PC honneur de kolozo kitisa e donc ya wana faut ba ke non mundele na mutu mwindu tozala eloko moko mais poso wana lokwa ba pesa yango honneur ti lelo mboka oyo ko changer te soki mundele akiti na sete biso komi kola mundele bon eloko tongolo basu eloko danger te wana si ba yoka ko tozwaka président mwana kisasa o avanda cheba ona ngimi ube na bumbu kisasa bon eyokani papa d'après moi mundele na motoi moindo toza mutema mabe eza mundele kise pourquoi eza mundele moni nzambe ntango asali mokili asali yango na système a troc ozo comprendre azwi mindele apesi bango mayele bayindo mosusu apesi bango bamoyen apesi bango makoki donc en français on dit que mindele apesi baza na technicité nous avons des potentialités po mokili etambola esengeli fallait tout ça l'échange mundele aye to reconnaître kaza mayele biso toza na bozwi tolobi mundele ne toza na mayele yaka biso toza na diamant topesa yo diamant tokela biso immeuble voilà c'est comme ça mokili faut etambola ozo comprendre mais bango bakoma koyawa koexploiter nano biso balingi bayoka te africain moko aza na mbongo ou bien aza riche donc mundele akoyaka richesse na yo il est là pour vous exploiter makambo te komakaka ye soki ayawa aye na arme akomine koboma bino azwa koya bino aka mokili esalemi bongo te mokili eza mokili ya diversité mutu nyonso aza utile na mokili ozo comprendre toboyaka bango te babandeko na biso touti na nzambe ozo comprendre bacomportement na bango vis-à-vis na biso eza mawa trop parce que loso Afrique esan sortir te suite ya mundele ozo comprendre mundele nda osala makambo nyonso wana akozwaka bandeko na biso toutilize entre nous makambo etambolaka te on s'entretient entre nous soko olandi commanditaire eza mundele vous comprenez yango moni biso baafricain tozwa vraiment conscience ozo comprendre tolingaka na biso bango toyina bango te bandeko na biso mais tobeta nde bien ocomprendre mokili po etambola bango fo bazala biso bayindo fo toza il faut travailler dans la collaboration aye na pied diama ye asalelinga immeuble ozo comprendre eza te oye ozwi diama na ngai na ko obomi lisusu ngai oli même kotonga te ekomaka mbebele zo exemple ya CPI mundele nomona bakanga na CPI CPI on a fait juste gars pour les noirs donc ils attendent peuple africain tous en conscience mindele baba ndeko na biso to travailler to tambola en collaboration bango baza nzamba lingi bango lingi pe biso zo comprendre baza na mayele biso toza na bozwi esengeli baya tout ça l'échange comment de l'origine de ça donc mundele za faux mais à doser ça sert à rien merci papa mundele na mutu mwindu na za motema mabe bon d'après tant otuni bongo otuni mutu mwindo na obimisaka mundele aza mabe mpona koloba mundele to mutu mwindo aza mabe koleka mundele te mundele aza mabe mpo soki lelo na afrike na biso totambola bien te eza mpona mundele soki tozongi so nsima na bamasolo ndenge toyoka malgré tout tomona na biso te ndenge babandaka konyokola bato mwindo mundele asouffrir mutu mwindo na bafaçon moko mama oyo ondima te donc ti lelo bazofaire souffrir biso kaka dernièrement awa na ville awa libanais autaka koboma papa moko boye azalaki travailleur na ye mais makambo wana ekenda wapi soki vraiment tozalaka na l'état oyo aza vraiment l'état vraiment honnête makambo wana ekenda wapi mundele abeti papa moko travailleur na ye likofi na se ya libulu papa wana kufa esalaka mo makelele na ville awa mais makambo wana ekenda wapi donc eloko ezolakisaka no biso tozolingana te d'abord biso na biso baafricain yango omoni mundele mpe azoprofite likolo na biso mpo amatela biso donc eza eloko moko boye ya koyoka na biso afin ke tobengana mundele mpo tobengana bango deja na 1960 awa bazokontinue ya komatela biso tuza kokoza biso alors il faut totelema biso na biso afin ke mundele akende na mundele na mutu mundo donc mutu aza motema mabe aza te mpona kokalite bango te ke baza bato mabe mpona tofanda na bango boye te mais etake tokomona bango baza motema mabe soki toakolabore na bango towandi komesa na bango toyeba bitime na bango ndenge basevivwaka biso nde bamwindu tomona bango kaka bato mabe presque tomoni bango bato mabe na ndenge nini bango balingi koconstruire te donc okende peuple noir eza na mposa ke bato baconstruire bamindele baya tosala na bango elongo tosala
union fait la force, tout ça, le comment et ça un peu bien. Mais entre temps, nous sommes tous les autres là, ils ont pas la banque mindélé. Mais pas banque bateau ça la nuit. Donc tu vois qualifier mon appel, n'en est encore et l'autre. Donc tu vois qualifier donc tu vois ça banque m'abeter pour avoir des collaborations. Donc entre temps, ils sont là banque, tout ça c'est que l'autre comment encore pour baser la nuit sur tout ça nango. Mais l'autre ils ont ça n'a pas la vision de que banque baya tout ça na banque. Donc tout ça la union après bana makansilen to organiser monde la so fait que donc moi qui est là qui banque fait ba de collaboration to ko boya banque te. So totali banque ne bazo ya ba ya construire ah biso jamais to kena mboka na banque na ya to magasin de ça de l'autre côté. En tout cas to sengi na ba mindele baza ba ndeko na biso to boyi banque pété. Biso beto za ka ndenge moko biso na banque de l'autre mo pe de kabo biso ça donc nous faisons ba ndeko na biso. Pembe la posa pembe omona pe makambo mosusu eza ya mabe ndenge moko biso bato mwini otali kitoko okaisi kitoko nde malamu otoka pe mabe donc en général bamibale baza bato mabe po biso totekelaka mindele okomona mundele mosusu mpena komo mundele okaisi oke abiniso na niongo te me akobiniso na niongo lokola mutu mwini donc bampe bazwaka banyongo bazwaka mpe banyongo me bakobiniso lokola mutu mwini okosala boye kozwa mbo bango nyonso kaka ya motema tokanisa ele mosusu mundele nde motema malamu mpona pembe zoka pembe te eza motema etalaka nde motema eya lokola bible oye na eglize bato ebele o bango nyonso nde basambelaka me nzambe azotala motema. Merci mama. Baka mitema ndenge nandeli bamindele bakomi mpe onyokola biso travaille pas na ye aofuta salaire malamu moto moyindo so motema mabe lisusu abakisi okoa lokosi na ye donc alingaka moninga na ye congolais donc bango nyonso kala toza kosepela mindele me lelo babobana oyo eza koleka kaka ya koleka eza motu moyindo puiske bizaleli na biso na donc eza malamu te okoki ozala na ye kaka ye wana azoboma kaka ye wana aza onyokola ye na nyonso osala na bango salaire aofuta wana mutu mwindi wana mutu mwindi mutu mwindi wana na motema bolingo te ya motema mabe makasi ya koleka lokola sata mutu mwindi asata mutu mondele ata motema mabe me aza na bolamu na ye sasa ozotravaye na ye susi na ye ke ozwa salaire libota na yo vivre yo mpo ozala en bon état malgré makambo mosusu bazalaka na mwa mabe me mondele ya malamu mpo lokoso na bango mpe eza malamu biso toya mitema mabe mpo lokoso na biso ya moyindu makasi yango wana toya mitema motema mabe moto abanda motema mabe na mokili na moyindo na mondele ndele moto abanda motema mabe na ndenge nini mpo mama soki tozongi ntango mokili tata nzambe asali mokili biso ozalaki na afrika bango bazalaki na europe mais biso ntango wana biso bayindo nde tozorenye egypte oyo kaka egypte ezalaki biso bayindo na biso bacongolais tozalaki na egypte biso tozalaki korenye totangisi bango topesi bango mayele atia mokolo moko te oyokaki ke biso bayindo tokatisi tokei na mokili ya poto toke koboma toke koyiba toke kosala nyonso bango basala me ntango ekomi ngonga na bango mpe barenye paseke mokili esalama bongo tata nzambe asala bongo akoki kondima te ke loposo moko kaka barenye biso bayindo torenyaki tambula ekomaki mpe ta na bango barenye bango babandi koboma biso moto asala munduki ngani mindeleti bango babandi koboma yango omoni ntina na likolo na afrika ya likolo kuna tokozwa bikolo lokola egypte tozwi algérie tozwi tunisie tozwi maroc bango bamindele bafanda kuna ekoma lokola mokili na bango mpo bayaki na munduki baye koboma nini bango basalaka na afrika soki koyiba te na koboma bagere nyonso ezali na afrika bango bazotia songisongi bakoyepa na yo balobi yo tokopesa yo bokonzi yo boma bato ya boye ale yo kuna mpe bake batie songisongi tobomana mpo bateka mandoki na bango mpo bayiba bango nde baya mitema mabe mingi bayindo toya mitema mabe te oui
Merci papa. On a démontré kaka na niveau ya liboso. Premier pas vraiment ndenge tata nzamba kela mokili. Et bon ya nini ya mibale. Na ndenge ya mibale. Tango bango bazuya bakomi na Afrika ingérence. Bango batiaka ba président, bango bayebi biso makambo élection. Po bakutaki biso bayindo tozalaki na ba royaume na ba empire. Lokola biso na royaume Congo tozalaki na ba royaume nyonso na ba empire. Bakutaki royaume Congo, royaume le plus organisé du monde, ndenge bango moko balobi. Tozalaki na constitution, tozalaki na ba juge makambo nyonso ezalaki. Bayebi toboma yango tokomi na système ya présidentiel, président. Et ba président ngo ekomi balobi na biso mutanzo au pouvoir et bien na élection. Élection ngo ekomi ata biso to voter. Bango ba ko maintenir ka muto bango balingi. Bazotika biso ba dictateur bazonyokola biso basali te mabe bango bayebi ke bakonti na bango lokola biso na Congo bayebi malamu ke mokonzi azodirige biso eza oyo biso tofotaki te bayebi yango très bien mais bazotika ye mpo na nini mpo azoservir l'intérêt na bango omoni ke balingi biso te baza mitema mabe e bakofuta yango mpo mokili otikala kaka boye te bango mpe bakokweya so otangi na bible na makomi na bango balobi ke États-Unis ekokweya bango mpe bakokweya pouvoir ekokende mpe na Asie eza tout biso mpe bayindo tokozongela mpe mokonzi na biso. Merci papa. Reportage na biso oyoki ndenge bandeko balobi vraiment eza mwa mpasi mingi babi ndele aza esprit mabe asi motema mabe na ndeni babi mpasi oyo nyonso tomona boye eza bamindele nde bato bazomonisa biso mpasi bango malamu biso topesa bango bango balingi kosuka biso te bazokotisa biso kaka na kati ya kuya likulu bato mosusu babike non omwino amuta ya mabe alinga te ndeko na ye abo yoko boyokaka réponse na bango aza eloko akoba te napesi merci epa papier wale yemosi baimage oyo napesi merci na papier kosala ye nde mosango mpe yango napesi mbote epa makaki bisembo yango ya komolokolo news.com nabosani te deshit mambesuku directeur ya programme naoyebisa bino kie komolokole aza na baactivité ebele tozala entreprise na biso mosusu mobike ya service eza entreprise oyo totekaka babiloko informatique totekaka biloko nyonso oyo etali informatique totekaka toza na kosenga oyo asepeli ke non atravaille na komolokole atravaille na mama gidi abengi na banimero na biso oyo eza likolo na Belgique tomona papa ye mama nzambe aza kuna anaki tobenga mama gidi so ozi mama gidi te kozwa directeur na biso ya programme publicité mabetu kozwa ye bosola na ye bokoyeba ndenge nini bokotravaille eza baordinateur location eza laptop eza baflix bilo nyonso oyo etali informatique toza nango posa toza na maison na biso bomona yango kala te nasi semaine prochaine bomona maison na biso bomona ke Kongo lokole aza kaka na site te aza mpe na baactivité mosusu oyo asalaka komona yebisi bino ke bokotaka site na bino www.congolokole.com ekomi opérationnel obosana te lokole ya Kongo mpe eza na pointe donc banews ya Kongo lokole news na lokole ya Kongo eza banews moko donc bozotala biso kuna bozotala biso mpe napesi bango ebele na bino bato bolandaka Kongo lokole news.com na souhaite bino bameilleur mpe ya tro ezalaka bino bango ebele pa flori balekombosi na Londres oyani te ilolokwa napesi yo mbote esiko oza na Belgique Charles efale basala mato Claudia Kokana napesi yo mbote Paul ambassadeur napesi yo mbote Kojo le véritable British napesi yo mbote ingénieur Vango napesi yo mbote esiko oza na Belgique napesi yo mbote donc ngai na bino tomonani nsima na reportage mosusu merci.